mbote Kinshasa, mbote Congo Mobimba, mbote ba diaspora na biso, ngawa bino madame Lili Tete, nazane sengo ya ko présenter journal ya Lingala Facile mokolo ya lelo, toko fungola journal na biso na ko yebisa bino que Mama Denise première dame azalaki na ouverture pe clôture, il y a conférence sur l'harcèlement sexuel dans les sphères médiatiques. Reportage. Les Nations Unies pour la population UNFPA. Sous le patronage, il y a la très respectée et distinguée première dame. Il y a République démocratique du Congo, Madame Denise Nyakeru Tshisekedi, Boebak Fondation Zakari Bababaswe. En collaboration na Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, ba organiser ki mobange na conférence na thème Oyo, les harcèlements sexuels dans la sphère médiatique. Awa na Pullman et Sikawapi. Ba mama journaliste, ya ba pays africain ba uteki na mboka mapaya, ba étudiant mingi penza ifasik, pena ba invité mususu bazalaki wana. Boye bake yemoko première dame, maman ya ba congolais nyonso, maman Denise Nyakeru Tshisekedi, présidente ya fondation DNT, boye bake yende a honoraki cérémonie oyo, nyonso ebandaki na mot de bienvenue ya organisateur pe représentant ya ba invité. Moya circonstance ya bandeko ya Sesak, pe bayaki kozwa vidéo ya engagement ya première dame avec impact pe idéologie. Na suka ya nyonso pona kofungola masolo, mot de circonstance ya première dame Mama Denise Nyakeru Tshisekedi. Na maloba na ye, atombolaki pe akumisaki initiative oyo ya bandeko ya fondation Zakari Bababaswe, pe lisusu ayebisaki bandengo ba journaliste musala na bango ezali musala kitoko pe alokumu, abendaki pe matoi na bandeko ba journaliste ya internet. Nzela ya internet ezali ya koyokisa batu pasi na sonite, kasi nzela ya kotambwisa information na lombangu po mutu nyonso abika pa yeba nini ezali koleka, me mingi penza na ndenge ya malamu. Pe adeklaraki que conférence oyo efungwami. Atikaki ba journaliste bako bana ba télé pe na ba matea na bango pe ba bimisa ba recommandation. Sima ya ba intervenant ya ndenge na ndenge jeu ya question réponse ezangaki te. Kaka na kati ya salle oyo pe dîner ko sala clôture ngingo pour na premier jour. Deuxième jour, mama ya ba congolais nyonso oya yebi ko pesa lokumu pe valeur na ba journaliste ayaki lisusu ko honorer bango na présence na ye pour na clôture ya cérémonie oyo. Et sengeli koyeba que sima ya kosala ba atelier pe kosala ba recommandation nyonso ba ko remettre yango na maboko ya moko ya ba doyenne ya RTNC pe ye na tour na ye a remettra ki yango na maboko ya ministre ya culture pe art na kombo ya gouvernement. Peye na tour na ye a remettra ki yango na maboko ya première dame Mama Denise Nyakeru Tshisekedi, pe mama apesa ki yango na gouvernement po baye bakotia yango na misala po ba recommandation ya conférence oyo ezwa ba résultat. Clôture eyaki kosalama na mo ya remerciement ya ba invité o ba utaki libanda ba journaliste pe lisusu mo ya président ya fondation Zakari Bababaswe pe ba invité lokola africain nyonso ya malamu ba remetraki ba cadeau na bango na maman Denise Nyakeru Tshisekedi, mama ya ba congolais nyonso. Na suka président ya fondation Zakari Bababaswe ye moko honorable Zakari Bababaswe azwaki maloba pe conférence oyo esilaki avec impact pe idéologie. Tala pona mbala ya liboso na République démocratique du Congo, ba journaliste ba vanda basangana na nzela ya fondation Zakari Bababaswe en collaboration na fondation Denise Nyakeru Tshisekedi pe basalisa conférence sur harcèlement sexuel dans la sphère médiatique, idéologie ya kitoko pe malamu kasi mingi mingi esuki awa te ekokoba pe ekotambola eyokani. Ancien président Yasseni Corneille Nangaa ayambaki président Rachidi Kupa Tolanda. Les grands opérateurs économiques pe mécènes oyo akendan sango awa na République démocratique du Congo. Yeneni président Rachidi Kupa ayambamaki avec impact na idéologie awa et pas ya président Corneille Nangaa oyo
babetaki bongo masolo ya kati kaka pona intérêt ya Congo pombo kanabiso ekoma développé. Awa na masolo na bango tête à tête oyo etournaki autour ya ba échange moko fructueux mingi koluka bien-être ya population congolaise pe ya bana Kinshasa na ya Congo mobimba ti na ba Congo profond. Tellement masolo elekanaki kitoko na suka ya nyoso ba photo de famille pour na souvenir pe ko marquer moment oyo ya entretien entre les deux fils ya Congo oyo elingi kolakisa ete le train est déjà en marche soko tikali sima etalio. Simba pe kangake le président Rachidi Kupa ndenge bozali komona yeboye ye alala kapongi ata mukiete soki bana ya Congo bazali kolela nzala pe biloko msusu po susi na ye ezalaka nde mingi ya koluka bien-être ya ba Congolais pe koluka kobimisa bango na kati ya situation oyo ya pasi. Na yaki awa epai ya président na biso Corneille Nangaa ezali mpona moment yango ekoki yango nakomi awa na répondre l'invitation oyo azosala na banotabilité nyonso ya Congo, notabilité nyonso ya province orientale ya Congo mobimba et biso précisément na ici côté oyo eza côté oyo ya biso mais officiellement soki tosololi ba projet eza ya kitoko oyo nayoki awa officiellement ntango ekozala bokoyoka mpe bokoyeba parce que ekozala événement bato ebele balandaka ngai naboyaka nazala tierce personne mais oyo ya mbala oyo eza oyo biso moko toza direct. Tala match oyo ebetamaki kitoko moko na ndenge ya kosakana te Chintunga wow. Kokamwa nzokande ba mouvement citoyen ya RDC ezalaka nde œuvre ya sénateur Mwanga Chuchu Tolanda. Kamwisi mutu nyonso nzokande ba mouvement citoyen oyo tomesana komona awa etielaka bato makelele nyonso ke o bazali ko défendre mboka pe kobunda nzokande bazali bongo ba vrai disciple pe bana ya honorable sénateur Mwanga Chuchu oyo asimbi actualité mikolo oyo na ndenge ya kosakana te. Ba mouvement citoyen lokola Lucha Filimbi Echa pena ba misusu bailleur de fonds na bango yeyo grand prêtre Mwanga Chuchu oyo azali bailleur de fonds na bango pe azali ko soutenir mouvement terroriste à M23 kokamwa ndenge tozali koloba boye bakele sénateur Mwanga Chuchu azali bongo devant la justice oyo bazali ko attendre ye sans autre forme de procès pona yango ekamwisaki mutu nyonso komona ba mouvement citoyen pe ba ONG ko défendre honorable Mwanga Chuchu oyo ezali ko kamwisa mutu nyonso pe etiki mutu nyonso sans voix keo bazali kosenga procès moko équitable voire même bakeiti musika ya kosenga liberté provisoire na ye pendant que ye moko mutu azali ko reconnaître ba fait pe bazali ko funda ye na haute trahison pe azali ko détenir ba munitions de guerre na babiloko misusu ya ndenge na ndenge oyo ezali bongo capable ya ko compromettre sécurité ya République démocratique du Congo. Tala avant ya kokota na mouvement citoyen timba luka oyeba place nini ozali ko tcha lokolo mais biso tokosenga kaka na l'état congolais a privilégié nanu à part action judiciaire ba tchapena nu liboso action renseignement po esengeli koyeba banani bazali impliqué na kati ya makambo oyo po sort na bango eyeba na une seule fois pour toutes. Tala ti batu bakufaka boye ezali pe na ba congolais oyo bazali de mèche match oyo ezobeta mama be makasi okeni. Na cadre ya journée mondiale de l'eau bandeko ya FEDASU ba organisaki mama na activité na télé reportage. Ndimelanga ke eyindaki mabeya wana terrain mission ya plaza na komina sele simbake nyoso esalemaki na cadre journée internationale de l'eau oyo bandeko ya fédération des usagers de réseau d'eau potable basalaki mama na cérémonie avec un pacte na idéologie noko awa tomonaki représentant ya bourgmestre azalaki na Pointe pe représentant ya CTR na Pointe pe bakisaka représentant ya ambassade ya Belgique
azangaki te azalaki wana. Noko Simbake Yemoko, administrateur délégué ya ONG Adir, honorable Dominique Sowa azanga pona yo azalaki wana avec impact na idéologie. Pe Simbake représentant bourgmestre afungolaki na ba discours oyo asalaki pona kopesa merci na bandeko ya Azure pona musala kitoko oyo bazali kosala surtout na commune ya Nsele. Représentant ya ambassadeur ya Belgique ye na tuna ye a remerciaki bandeko ya Azure na Adir pona gestion kitoko bazali na yango sans appel ya bapaya na ndenge ya defoite. Kote na ye honorable Dominique Sowa administrateur pe délégué ya Adir a félicitaki bandeko pona musala kitoko ya kopesa mai na population na ba milieu périphérique nyoso avec impact na idéologie pe a remerciaki gouvernement mboka na biso na ba partenaire nyoso lokola AFD, Union européenne, Royaume ya Belgique pe asukisaki na koyebisa bango bazala ini po na kobatela œuvre oyo na ndenge ya kosakana te. Lelo eza mokolo biso oyo tosalaka na ba quartier périphérique. Tosalaka mwa manifestation pour na sensibiliser d'une part population ya mboka na biso, d'autre part gouvernement na biso. Tozolinga gouvernement na biso atala ke ata papa bana ebele oyo nzela na landi ya kopesa misolo ebele mpona kosala bausine na minene ya solo ezali kosalisa population. Biso tozopesa mai ya forage lelo vraiment toza na esengo ya journée yo parce que thème nango ezali photo mekampe ko étendre effort na biso pour population za mai ya peto et puis to lutter contre la salubrité. Na suka ya nyoso defile ni atamaki kolia komela makinu mabina ezalaki na ndenge ya kosakana te. Wo eokani bandeko ya libala ya Mwinda basalaki pèlerinage. Reportage. Ndenge basalaka mikolo nyonso pendant période ya carême bandeko ya communauté libala Mwinda ya archidiocèse ya Kinshasa boyeba ke bango pe basalaki lisusu pèlerinage na bango mokolo ya dimanche nyonso ebandaki na paroisse Saint-Léonard na Mbudi esika babandaki na losambo basilisi premier groupe bandi inde nzela ya kuruze deuxième troisième quatrième pe ba groupe nyonso bakomi awa na kati ya centre ya bilenge ya Mwinda esika basukisaki nyonso na messe esalemaki epa ya père Syriac Kausu ya Société de Saint-Paul Paulinien. Première lecture ezalaki na Samuel 16, deuxième lecture na Ephésiens 5, pe évangile ezalaki na Saint Jean 9, 1 à 41. Na omeli na ye ayebisaki balongani ke esengeli bapesa valeur na libala pamba te na kati ya libota nde bakobimisa bato ya malonga ekolo ekozala malamu nzela ekobo nzela mabe ekoboma libota pe ekoboma ekolo kasi esengeli koyeba ke na suka ya nyonso président Innocent Mubai ya communauté libala Mwinda yepe azwaki maloba pona koloba boye. Lelo penza ezali mokolo monene po ya communauté libala Mwinda. Communauté na biso libala Mwinda tolengeli pèlerinage ezali kotambola elongo na Christ. Tozali komata ngomba ya Himalaya elongo na Yesu Christ station par station po ya ko expérimenter na bomoi na biso bomoi ya communauté libala Mwinda la passion de Jésus-Christ. Pe lisusu bandeko ya communauté libala Mwinda bazangaki maloba te. Lelo ezalaki pèlerinage totamboli po ya komekola pasi oyo initiateur principal na biso Yesu Kristo amonaki. Tosambeli penza elongo na mama Santu Maria oyo azali ko ressourcer mabota mabiso pour que tozala lisusu Mwinda o mokili moye. Boyende ezalaka esengeli koyeba ke libala Mwinda vocation sacrement mission bango nzela ya losambo pona kosambela pona mabota pona ecclesia pe pona ekolo basalaki yango lisusu na nzela ya pèlerinage oyo libala Mwinda vocation sacrement mission. Na côté à Massavko, Batie Libino Soumamous poudre à récurer. Reportage.
Mettez Marsavco, la gamme du maître. Nous touchons votre vie à chaque pas. Yoka bien, tolobi, fini, tolobi bien, c'est fini. Likambu ya konika ka banzungu, lokola na tango akala, ozwa putulu ya makala, luka zelu ya poussière, nika kwa tulukwa, ponzungu etela. Noko, solution yangoyo eye. Tunanga nini? Soumamous poudre à recurer. Oyo, ezali bongo multi usage avec impact na idéologie. Yebake, Soumamous poudre à recurer. Ya citron ezali pona banzungu basani kasi Soumamous poudre à recurer ya javel ezali wana pona konikela balavabo bakiv douche na yo engela ngwe yokeloko. Bandeko Marsavco elipse Soumamous poudre à recurer pour la banzungu na biso. Tout ça est lango eza bien. La place tout ça est la zemi, tout ça est la poudre Soumamous. Marsavco ayebisi en tout cas poudre moko kitoko ebitelisa banzungu. Tone nzungu na o ya ki mundu makasi mais na travail ya Soumamous nzungu na ngeteli. Même barre tout ça est là la Soumamous eza bien. Marsavco ego ide biso amiseli biso Soumamous en poudre retirée. Donc awa eko mabasalite nyonso. Eza muke eza munena ngo ba komi Soumamous eza juste on va commettre biso. On a barecho banzungu na biso donc ba bloka mike ko zo permettre biso pour na ça là wana. Ce qui to longo awa to suis Soumamous en javel. Oyo eza pour la balavabo. Caro